Donc sorry penza donc moi lumière ezo beta. Donc avant ba pesa bino carte ya banque, il faut mwana akokisa âge ya 18 ans. Donc mwana so akokisi âge ya 18 ans wana nde bakoki ko na bakoki ko pesa bino banque ou bien mwana ko kokisa ba 16 ans je crois. Wana nde bakoki ko pesa bino carte ya banque. Mais lokola déjà ça na 3 mois bako pesa bino carte ya banque te. Mais bakopesa yo long number, bapesi yo sort code, bapesi yo na bank account. Sko na bank account wano bano sala ndenge nini. Donc bakopesa yo bapesi yo na papier, ok na ngona ndaku. Nyonso za na besoin ya ko chambongo okobana ko sala kaka ko transfer. Ezala peka na kombo ya mwana. Donc kombo ya mwana pena ngo o chal kombo na yepe na first name na last name na yepenza bekozala bongo. Nyonso ekozala bongo donc bakochana ba detail ya mwana na yo. Mais siko yo mama okozala na droit ya kokene na bank obana ko chama obana ko chambongo bia yo papa okoki kokene na bank ozo chambongo na account ya mwana yo wana ozape na droit ya ko checker oyebaka ke mbongo ya mwana nanga ekomi combien mukolo bwe na chaki bwe mukolo ozo calculer ka ozo yebake mama eza penze loko moko ezo sunga donc mingi penda nazo lobela ba mama po ba mama baza ba lead biso ba auto to leader ndaku donc biso ba mama toza mutu o balobaki toza mutu na makamnyo so mama so aza malamu ndaku mobime kozala malamu mama so ki aza malamu eloko nyonso to ekosala manakata ndaku ekozala malamu donc ba mama nde fo botelema pona bana bino ba mama fo botelema donc to telema to make sure ke bana na biso bazala malamu bana biso ba boko mateke aboko miboye mwana za akomi na age moko boye azala tala mbongo ya kosomba sapatu te azala tala mbongo ya kosomba elamba te. Mais soki déjà obani yango déjà na age ya mukie wana hormona ke ekosala penza malamu na age wana mwana déjà na age ya 3 mois obani déjà ko serve ba 50 livres okozala ke amsu ba futaka yo 300 livres olongoli 200 livres osombeliye bilamba osombeliye ba biloko o azana ngo besoin osombeliye ba biloko kolia osombeliye donc nyonso tu mwana azana ngo posa osombele mais 100 livres wana ozobombela mwana 100 livres chaque mois 100 livres ozobombela mwana chaque mois mama mwana kokokisa age ya 18 ans trust me akozala kutu na mbongo oyo yo mama okondima kutu te. Donc totika kobuna pona bambongo ya bana totika kosala ba discussion ya buzoba totika kokabola mabala na biso pona mbongo ya bana toluka ndenge nini ya kobongisa ba vie ya bana na biso totelema ba parents ya ba congolais ba mama ba congolais ba papa ya ba congolais totika teke bana donc bana na biso bakola ndenge vi na biso moko ba parents ezali totika teke bana na biso bazala lokola biso ba parents moko poza mbongo ozoyeba to na msusu omona mama msusu azana bana misato azana bana se oza atoza na mwana moko mazolela ngapi na nazata na iloka kusomela mwana te naza kuta me mwana wana zwaka mbongo mama siko mbongo ya mwana oyo zwaka osala kana nini totika kolia ba mbongo na buzoba. Soko lobo save mbongo mama oko save na yo totika omona ozwi mbongo donc soki kaka bafuti yo yebi kaka ke mwana bafuta nga lundi ube bafuta nga vendredi donc ozomona kaka vendredi mbongo eleki mutu ekomi lokola soki bakotisi bankusu na kati donc obandi koluka nasomba nini nini na shop boy bakitisaki basalaki sel na shop boy mama totika bana biso bakola na ba vie moko ya malamu tobongisa ba avenir ya bana biso tobongisa ba vie ya bana na biso totika bana na biso bakoma batu na vie mwana pa fandi pa beti to lotin ba para nanga babundaka pona ngai ba para nanga basalaka boye pona nga mama soki obani nazo pesa yo penze depôt soko bani ko boma mama okozwa na yo mbongo okopesa nga raison ata kutu mwana kokisiki 18 ans te mi yo mama okozala ke ozana besoin ya mbongo ezate okoki pe kokene na banki ya account ya mwana na yo obimisi pe mbongo zwi mais bakopesa yo mbongo account wana ya bana bakotuna yo est-ce que olingi o bloquer yango ou bien olingi otika yango ezala bloquer te mais okobana kokota mbongo donc soki obike o bloquer yango wana ezolakisa ke o bloquer
bank account ya mwana na yo banda na âge ya 3 mois wana ti akokende kokokisela donc yo moko kopona msusu 16 ans msusu 18 ans msusu 20 ans ti akokende kokokisela 20 ans nde wana nde okoki kobimisa mbongo soko bloke yango ndenge ozobandi kotya mbongo chaque mois oza na droit ya kozwa lisusu mbongo na kati te mpo eza banke moko babloke yango donc yo banda kokende kotya kaka mbongo na kati ozocheke ekomi kombe ozokende kotya kaka mbongo na kati me oza na droit ya kozwa yango te ti na âge oyo mwana oyo akokokisa ndenge yo moko olobaki wana nde kozala na droit ya kobimisa mbongo mais soki otiki yango ke ezala nango bongo donc oyebisi bango te na ezala mposa ya kobloke te mais ezala nango bongo nga na bana kokotaka na kaka mbongo ti mwana nga koma âge boye wana nde soki ozobandi kokota mbongo mosusu yo moko so omoni koza na mbongo te okoki kokende na kanti ya mwana yo obimisi mpe mbongo osaleli mpe mutu akokontrole yo aza te banque pe oyebisa yo pete ndenge nini ke chaki 50 livres na banque mwana yo obimisi lisu 50 livres wana te donc otie mbongo soko oza na besoin ya mbongo okoki pe kobimisa mwanda mais eza pena conseil o ndenge napesa pena baparent o penza lelo na yaki na pokwa lelo na réalité penza ya o ezoleka na bapoto eza pena soni pena bamama bapapa totika kobunda mpona bambongo bana en plus tozobunda tozotyango na ba réseaux sociaux tozotyango na ba Facebook tozotyango na ba Instagram na ba YouTube omona ke surtout kutu soko tie na YouTube lobake ba bloquer yango bien yo moko longola yango mama eza soni penza bana biso bakoli bamonaka ke papa la mama bazobunda likolo ya mbongo na bana papa la mama bazobunda po mbongo ya mwana eleki donc papa zoyeba papa lingi mbonga mwana mama lingi mbonga mwana donc bino mibale boyoka nezali te mama bobalana mpona mbonga bana te bobalana pe mpona bana te mama bana bayaka nsima me tobalanaka mpona bolingo mbongo ya bana ezala mpo ya bana mbongo ya biso baparent ezala mpona biso baparent mama luka mosala soki obandi kosala ekozala facile mpona yo soki obandi kosala okomona kutu ata bambonga bana yango okokipe yango kutu te mpo oza deja na mbongo deja oyebi ke chaque fin du mois nazwaka boye mama papa soko bani kosala oyebi ke chaque fin du mois nazwaka boye boye donc botiki mbongo ya bana bino boyeba ndenge ya kobatela bana bino ya kolatisa bana ezala kaka te ke nga parent naza malamu nga parent nazolata kitoko nazobima kitoko na misu ya batu naza na babilamba ya cher mais bana na bino bokota bango kaka Primark donc mwana azatanela mama ko ya kitoko te donc nyonso kaka okende na bafeti boye bana baninga bazobima kitoko mais yo bana na yo so batali bazatanela mama ko te ya malamu mais bazwaka mbongo na fin du mois okota na congélateur boye ate loko moko te eza donc okota na bana na biso poto mingo mona ke aliaka na ye babiloko na biso mususu te mais omona aza na besoin ya mais moi parents somba eza te nyonso mbongo eza te po mbongo bana soki eleki osombeli yango bilamba mbongo bana soki eleki osombeli yango basapatu mbongo bana soki eleki osaleli yango badepense ezanga ntina mama totika makambo wana tobongisa bavi ya bana na biso tobanda koseve bambongo mpona bana na biso mama mokili ya lelo eza différent mokili ya lelo eza lokola mokili oyo ezaki ya ba 10 ans passé te en plus ndenge tozokendela mama 20 après 20 ans ekozala lisusu ndenge ezaleli boye te donc moma yango oyo ya kobongisa bavi ya bana na biso moma yango oyo ya kosala ndenge ni bana biso bakoki kozala malamu ya kobombela bana biso mbongo oyebi te après 20 ans eloko nini kosalama donc eza penza malamu mpona biso baparent penza tozwa mayele toyeba ndenge nini ya koseve bambongo mpona bana na biso donc totika bana na biso te basofrir na vie ndenge baparent na biso baza komona baboti bana 7 8 9 omona bana mususu batangi bamususu batangi te donc bana mususu omona ke oyo aza boye te tozobota pe toyebaka ndenge nini donc ndenge nini ya koplan fo kozala na plan na vie oyebi ke na kobota bana boye na boye na komema bango na boye eza te ke mama ozobota kaka me oza na eloko moko te ozobongisa mpona bana na bino donc toboyi te fo kobota mais tobotaka na plan ozobongisa pe futur ya bana bino eza kaka te ke oboti ale otiki bana na yo kaka bongo batelengana
yo kokufa ate eloko moko te. Donc okufi otiki bana bazaka batikali ka bongo na kotelengana. Oza na mboka ya poto, toza na kati na mboka ya poto, toyeba ndenge nini ya kobongisa ba vie ya bana biso. Donc soki ozalaki na Afrique eza différent, mais toza na kati ya poto. Na poto mutu nyonso tu azwaka mbongo, na poto mutu nyonso tu azana ndaku, na poto mutu nyonso tu azana nyonso o azana ngo besoin. Donc ozana posa msala okoluka msala okozwa, ozana posa ya boyeko fana na bandaku surtout ba mama to meka pe ko aider ba papa na biso. Yango zo mona ke tout le temps ba papa bazo soanisa ba mama po na mbongo, po na ni ba mama tozabo, surtout ba mama ba Congolais tozabo lembu trop. To lingi ko sala te, to lingi kaka ofani na ndaku bana to nti pokwa téléphone. Donc bando simba ki téléphone moyo ko tika téléphone ezate ko solo la bana lundi ti vendredi, bana lundi ti dimanche o lemba ka ko solo na téléphone te, ba distraction ezanga tina. Donc toti kama ba distraction ezanga tina mokili o tozo kende eza déjà mabe. To luka nzambe. Donc ozo bomba mbongo na yo ozo chape na nzambe na kati. Donc nzamba batela bana na yo, nzamba zala na bana na yo. Donc nyonso oyo kosala ezala na kati ya prière. To sunga bana na biso pena to sunga bana na biso eloko na yela ki na poko alelo. Donc to solo la ba mama to tika koswana pona bambonga bana to tika babolembu. Donc ozala bana bakoli déjà kende koluka musala osala osunga pe papa comme ça azala ye moko te oyo azake azosala nyonso na kati ya ndaku te. Yo mama ozosala oyebi ke ya mususu biloko boye ezangi na kati ya ndaku ozana droit ozana na posa kosenga papa mbongo te. Donc yo moko ya kosala koyeba biloko moko boye ezozanga na cuisine. Donc ozala mbongo ya kosomba poto tika pe mbongo ya bana pe ezala nango wana. Donc ya kosave kaka poso kozo sala pe to mona ke nyonso tout le temps osenga ka papa nyonso. Donc omona pe mbonga bana ngo olie nyonso esili ozata na mbongo msusu te ya kosomba te biloko esili na cuisine ozo yeba te okosala ndenge nini. Donc papa wana pe aza pe na bandeko na ye aza na famille pe o ezake fo ye pe asunga yo poza na famille pe o ezake msusu fo sunga pe oza pe na boye fo somba boye osala boye osomba elamba. Donc